Maman Kalunga, tout le monde, à part ça, on a dit que non, ça courage va rebeller. Maman Kalunga a bêté le colo, a dit députation. Est-ce que ça vrai toi? Tu as d'autres les vrai non? Les vrai toi faux. Oui, c'est vrai. C'est vrai, pourquoi pas? Tu m'as tourné, non, mon tour à la personne. Il faut que député, il faut oser. Les députations, il y a moins ça qui vont sauter. Si vous avez un circuit, si vous avez passer mon toit 1 mètre, 1 mètre et 1 kilomètre et 1 million de dollars. Autongi na 500 000. Kasi ba peso sous 1 million de souci. Pour dire là nous a bien été. Oso sali badal, ou créer badal. Yo moko ça surveillance nango et puis ça suivi. Monte que 1 million ya tout kasi meko ya pour na makama souci. Donc ninga ba peso 930 yo les 930. Quelle sorcellerie. Comment on peut dire ça? Ok, non, on est dans le coup. Ah, tout le monde a monté ça. Le monde a papa, tu pour la monde Mbonda Rock, un single King Kulu des ancêtres. Un nouveau concept, l'esprit avec une idéologie nouvelle. Toujours chic, toujours rebelle. Une production signée Clam Franchi Dr Dre. Management Spadjari Tembo et Henri Banga. La Cosa Nostra. Mbonda Rock, c'est du vrai, c'est du lourd. Et c'est original. 100% Paris, Jet Set, Mbonda Rock, c'est de l'innovation. Solution et amis. Et paye à Patrick Malois Vengi. Pompe funèbre. Global Service. Du jamais vu à Paris. PFGS. Pompe funèbre Global Service Val-de-Violne. Pour l'enterrement de vos proches, parents, amis et autres connaissances. À Paris, en France, la grande maison spécialisée, Pompe funèbre Global Service, s'occupe de tout. De la morgue, cortège, jusqu'à l'enterrement au cimetière partout en France, adressez-vous chez les pros. Au numéro 25 rue Léon, Paris 18e arrondissement, métro Château Rouge. Renseignements et informations. Demandez Patrick Malois Vengi au 01 44 92 82 85 ou au 06 52 56 67 16 ou encore au 07 83 99 58 93 double 033 à partir de l'étranger. Location des salles pour réception de la famille éprouvée. Pour la circonstance, divers autres services. Le rapatriement des corps à Kinshasa, en RDC et partout dans le monde. C'est l'affaire des pompes funèbres Global Service. S'occupe de tout. Inhumation, exhumation, pose de pierres tombales et crémation. Renseignez-vous rapidement à Paris et aussi à Kinshasa. Faites confiance toujours aux pompes funèbres Global Service. Merci Patrick Malois Vengi, le grand bosseur, le grand baobab. Toujours. Ce sont des œuvres. Edino, yoza fin, utaleke ozate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo, chikote bango.
Bonjour, bonsoir, la baladini, tout la chaîne Abisso Patimo Benga TV. Awa, Abino Morobeli, Maître Rémi Swing Lafayette, Esprit Belé, Naoteka. Babi Totim, Abino Rabo s'abonner massivement à la chaîne Abisso. Et ça, là, moi bien. Pas besoin pour s'abonner. Au moins, peut-être que Abino Batouloa, Benvito, Bouanda, Roluka. Oyo, Bossete la appel à Bango, Basik Sarabino, Balak Sarabino, événement qui tombe. Chaîne Ango, Patimo Benga TV. Abonnez-vous seulement massivement. Babilelo, Toyambi, mon père Abisso, invité Abisso, Toyambi, Nasi Bilonyo Toubebi, comme on a Maman Kalunga. Oya théâtre, oya c'est ça, Abino. Oya Bilonyo Toubelinga, Botala, on va parler sur Vandiga, Maman Kalunga qui m'aime. L'autre Toyambi. To solane mon histoire, moi pour la carrière, naïe. To moi pour la polémique. Tu sais, Sarabino, a une chaîne à polémique. Chaîne, il est un éducatif. Donc, tant que tu as rapport à ça, à l'Aksa Moussala, naïe, où il y a tout soupe, place à Vandaki, à Rokola Namarambous. Babi, Maman Kalunga avec la Bissolelo. Il y a un aussi à Batunanio, tout va à la Naï, naïe, Bissibi, donc place pour aller. Lelo, Ezali, Yakoseka. Yakoseka, Bolanda pe moi histoire, naïe, Koseka, mingi te pour te rendre théâtre, te bien, naïe, que Yeso Kouta, naïe, Boseka. Na kokotisa Maman Kalunga na plateau. Bonjour. Bonjour. Ah, Maman Kalunga, tout le monde est lisusu. On dit kovanda na yo, komona yo, qui n'est belé kala. Le roba la porte belé va bonner sur Maman Kalunga. Maman Kalunga. Tout le monde a vu na mois où il y a février la fin là. Non, mois de la femme. Non, le mois de la femme, voilà. Na mars plutôt, na fin là. Parce que le mois où il y a quand il a dit sur prise à moi dans la souka. Ce que il y a dans moi au rapport à nous, on va expliquer bien sur l'entrée. Non, moi je suis dans moi. Za moi moi te baba muta voyager te. Moi nyonso ko banana janvier ti décembre ezakaka. Eyaga moi. Ah, moi non c'est moi ali capoté. Mais yo pour un gars moi o yo ra pour ya. Mais là on est tindio sur le moi qui nous ya de l'or à moi. Là pour toi moi tu as battu moi ils ont un problème te. Déjà par rapport il y a visa ne ba PC Léo ça né. OK. So il y a eu tombé na février, na février. OK. So il tombé na décembre, décembre. Na place que osé là bon moi o le quoi ça moi oyo. Na OK na OK na moi cause qui na ba misala mususu sala. Ou permettre to kende na date na o tena moi o ba PC Léo. Est-ce que vous pouvez expliquer biso pour tout ça maman auto longa manda mbana pour place ya moi si lelo. De tout le la journée de la femme. Place ya moi si na foyer ezanine. Moi si premièrement pour multiplication ça mais c'est à moi si. Moi ça na ba valeur mo autant musu batu mususu baye baraté beye mo basi mususu bango ba miye baraté ba valeur na bango na kacha mokili. Moi si aizana mambo ebele aza tunaka ba minganga so apasoli moi si na kati biloko akuta pa moi si pa mobali ya la te. Eza mingi te na kati. Kebo yo changa ba so mo lisusu. Bilo nini ona lisusu. Ba bili boko na na ngoliko la. Na kati te. Ah. Vous allez banda. Ah. Eh oui. Donc moi ça na ba moi ça maman oiseau porter vie. Donc pour vie ça la faut moi ça. Sans moi si vie vous allez. Pour continuité zala, c'est que moi si fois zala. Zala ma kalonga zala. Obi na nga biloko zala na kati moi si et pas mbali zala. Mais pas mbali, et pas moi c'est zala. C'est ça. Moi ça na biloko belé. On a quatre production place ni ko vendre pas mobile à la place à vendre c'est la moi na tête c'est bomba bomba bon donc là aux a idée na mo kangi les itettes o linga te ba fungola te fungola na tira se ouvert aux a les itettes te la fungola ça peut la fungoli on a vu continuité à vie à moi si
alors moi si na kana eso aza fo bat ba senti que moi ça fo mobile na ndako ata aza ndenge nini aya conseil pas moi si n'était mususu ya tangi ba classe belé moi si na tangi mingi te mazo otuna moi si conseil oh moi si pour mon appel moi si ayebisi lika mon pe simbi mobile so zo kenanzela mo moi si ni kam tazong sarai elo ni ça pour bino bozong sarai pour bino boye ba rai belé moi profiter alors pour venir habiter sur toi moi ça za maman et le balango Zidane qui bat baboya abu maman pour ma papa o comme papa te donc maman baboya on te soza maman wana ba valeur yonga mona mutu mwaza ki mama alinga longa maman comme papa ah c'est comme éviter oh ignorance à ma bé oh mais bête en place on tout qui est en place en place le tout moment donc moi baza maman alinga neki mama te aboye responsabilité o nzamba pesa o yazali ba qualité o yazana moi ça les kinze tambila oui fungola moi ça c'est belé azanyonso voilà moi besoin d'explication sur yelen de tambila te l'andant de tambila moi ça na ba réflexion rapide moi si o kanza tamso ekoka te pona yebike ekoka na nyonso ba sono zolo ba ya bino to po na oya koto eza moi ça mutali boma imaginez que moi ça mutali boma abotara imaginez que non moi c'est qui sont payé 5 € à la mépoki ah sont payé 5 € pour rater et ko rater point alors besoin mon poti ezali ezamke ah eza moi si na moi c'est mais moi si nyonso zara moi ah oui moi si ça va moi ça a ba valeur moi autant susu yo koko simbete moi si normal mutali boma otika le botsara ete mais mobile normal au botsa moi ça di boma pour moi que moi ça na maele et belé na kati na Baba Kalunga place sur mon succès en maele on développement yo pesiona ngala ko comprendre on te mais na bi que dit l'image à comprendre non je dis pas à maele le roi basi la musique a trop dans ma raisonnement. Est-ce que dans la synthèse, tout le monde m'a calunga la poto, m'a calunga yo ça non? Est-ce que nous voyons kingo ça ni? Tu es là où? Nous voyons d'accord. Biso to vana na kin. Bino so boye kin boya o sani. Pourquoi tu as ngande bende? Kokende nini Tchétchénie, kokende moi ba vivre. Mutu peso awuti Kinshasa ye awa ayo luka tabai côté oui ils ont déjà la ligne ils ont déjà la ligne la rompe victoire tabai côté au là kasi mutu mtana ba ambition na ye mutu mtana ndenge na okanisa kasi on te dit il y a musinote mama Kalunga oui ba échange ya ba pays il y a un monde à ambassade dans le pays. Voilà. Donc, mutu ana facilité nga kende ata Burundi au côté aux visa muta Burundi nga ya Congo ngo kende Chine chinois et azui kaka bongo. Donc le quoi basi ba tchela biso ba ambassade ça veut dire échange wana ta biso to kufi au continent pour biso to kutara. OK, maman Kalunga mutanda ko lobi que biso ya la poto point nini et travailler qui nous point nini tena échange ya ba échange tout ça qui mutu so ko ya na pays o mutako tant que ambassade des ali batu ba manusa kaka échange wana parce que moi maman Kalunga bima batu ba de ko bima te ma vite abima maman ka so mais poto de ko linga ko ya ko to alinga mingi mais ce que na moni yonga na mona Zama temps au moni temps batika ngo na tu ba force ngote oko force ngote eloko eleki temps ezate so temps koki ato baki na oke Malawi te nzamba osala ka nzela mo boye soki na mutuno kanso ke ni Malawi to nzamba bongisa ki Malawi mo pona yo o kende kaka Makalunga siko ino ke na Makalunga tout le monde dans la poto. Oui.
Pourtant, on a tout bon, on a besoin de cambo, l'ingénieur. Oh, il a qui, n'a-t-il pas encore l'idée la mission moi ça non. Mais, on a tout dans la sauté. Mais on a pas tout. Babi n'a déjà. On peut bien comme on a le toast là. C'est que le beau grand pays. Babi n'a sur le vin ma kalonga. Il ça y est. T'as la taille d'ailleurs. Alors ça a combien de jours? Et puis ça lui combien de jours? Abi joue déjà mesure. Abi pour pas jour temps en zonga. Oui, biso bi ma kalo. So comme na qui battre la taille. Et on va bien dans la biso est-ce que tout ça les blancs aux mesure tout. Mesure bon à ceux qui mutanga tongelo la mandat zo mesure. Oh. Je sais que nous avons tout mesure pour y baginga lié. C'est que yo posa na compte tant ya zo lié yo pese que zo bakisa. Oh. Oui. So yo bakisa no yelo wa liate. Mutu musumu tapesi ozwele mesure ali. Pour yo contribuer na ote na santé na ye. Peut-être elle va contribuer. So waza kutiria yo zo na mesure. Ben vous te posez une question tout ça. Aux réponses là. Bon, est-ce que à synthèse on va la biso paragraphe ya carrière là yo? Oui, la carrière n'a pas de bon, le 7 avril, on a 30 ans. Il y a carrière, Kobanda, 93, 2023, on a déjà 30 ans de carrière. On a dit théâtre, mais pour la côte, on a Mozindo, Kobanda 93, 2001. 2001, on a bandi Banzonzing. Je dis que je suis en salle dans groupe Salongo. Titre film, je suis en salle de Inda. Pièce, je suis à la télévision. Dans salle dans groupe Simba. Titre, je suis docteur ou enseignant. On a les longs qui ont évolué. Je dis que je suis un groupe Mingite. Groupe Nanga Bolenge, on a Bandaki. Je suis un groupe Mundangandanga. Je suis un groupe Simba. Après, je suis un groupe Simba. Je suis un salle de groupe. Ok. Makalunga, tout ça, monsieur Sarapé, ça le monde entier passé, puisque vous avez parmi les stars au bateau à l'Ignara. Tout là, tout la monga bateau qui au bateau Makalunga poison. En tout cas, il ne faut pas m'entendre, tout le temps, il est là, Liban. On a évité, oui, ça bichon nini, poison, comment, poison, le la wapi, nana tchè, pourquoi encore? Pourquoi? Parce que mon toit tchèque m'a taillé. Et puis place à voler l'ango, mon toit a battu à l'équipe na maïle. Ata so azaki zengi. À l'équipe na maïle pour y ebino to ango to bobo. O anyama oze logoti. Yende mta l'équipe na maïle pour y ebi. Mon toit zo lukayo. Ayebi ke yeta ngaya vanda place on a funa bon sa place wana na ndenge ya zo kanisa. Mais sauf que nous sommes surtout kansara. Ils ont kaka ndenge motina onzamba kanisa. Ceux qui posent kotaki na minute to lo bela ka posent pour kotaki. Mais tout ça sous na pour ça na pour guérison PCA. Est-ce que dans le milieu on va na pour nous le santaka. Pour tantôt mon appétit. C'est poison exactement na qui citoté. Et là, on a la monnaie qui est une fièvre américaine. Ah, qui c'est eux qui c'est qui c'est à Midole. Ah, il faut préciser. Il y a un cas qui c'est il y a Taoud. Oh, tu me l'as dit, Mikewana. En plus, c'est qui c'est monsieur Théo et on a qui c'est Zani. Qui c'est la bio, il y aura plus souvent qui n'a pas théâtre. Ça va lâche, papa. C'est là. Ça lâche. Ça et mon toit, ça lâche, n'a pas Kis. Ngaka nzamba pesi ngaba capacité. Et puis na bandaka koloba ta na yebi nanu koloba te. Vous comprenez? Na bandaka koloba ta na yebi nanu koloba te. Ta na yebi nanu ko comprendre te. Ta na yebi ko formuler ba phrase te. Et c'est belé ko banana A ti na Z. Sangisa ba mo et puis c'est loro moko boye. Phrase moko boye. O komino ko sangisa ngo bien. O associé on a nzambe na musala na yo. O luka kisi poani. Qui c'est comme ça, mon tout faible. Comment tu as regardé qui c'est? Il y a un peu de produire.
donc akalunga nde na abona ke pena pa tata moko boya sala théâtre te nake c'est l'accent à théâtre aza ina o azana alekida mais jalousie eza quand même jalousie tina bafamille na biso mpenza te maintenant oki ya bino ezalaka mabe ma jalousie nyonso batukomakoka ndemo jalousie tina bafamille na biso jalousie ezali tina baquartier tovandi jalousie ezali partout jalousie oyo ya bino comment vake boyokani mpe groupe toboma wana oyeba tosilisa ye tobango moto asilisa moto oyo olingo osisa motu na bacasete cd ye ntango olingo osisa na bacd youtube ye ntango mpo na youtube mpe tokase avant yana bakembi tiktok ye avant yana baokemba mpe ntango boya tiktok basnap nga mona bani kopibli yango na bapage yosaka na nzambe nzambe andenge mona biso te nzambe amokolo vala baka nzambe amokolo souffrance na souffrance otalaki bato mingi balingako te mais ozalaka no kaka mpo tovivaka mpo na motu te tovivaka mpo nzambe alingi toviva mokopo alobaki bongo azwi pema na nga azwi na ye koki eza ya ye moti likambo te awa lelo babi lelo biso ekamwisa bato nini babi me mama kalunga azalaka place moko na baningani nyonso bango tu baliaka banzonzi bango tu baliaka banini babimi bacd bayoutube bazalaka ala mama kalunga abeta likolo o asala ekole babi totuna nono bolo ekole mbongo ngo bandaka bomba ndeni nango olia te to bulu kaka okikuama bafuli ebele mbama osala ekole te na nyonso nga na mokongo nga na mokongo oyo mokongo elongolo bani elingo loba naza mokongo mokongo nga mpe na mokongo me naliaka oliaka kaka meme oyebi na kati yaki mokongo ata mwa 10% yaki mokongo ezoreklame yo oyebi ke so nazwi mbongo na ngai nakosisa yango te naboma mwa ndambo kosala ekole eza deja kotonga nga nalobaka bato balobaka kotonga eza pasi mpona nga namonaka kotonga eza pasi te mpo eloko ya pasi eza nde kozala na esika so oza na esika otonga ndeni oyi kotonga eza facile parceke batongaka mbala moko te bazwi ya pasi batongaka mbala moko te oui naa na mwa 100 euro na nga nasombi 10 sac na bombi naa na 50 euro na nga nakeluka sable natie wana nazwi susu mbonga mason nasangisi papa babeti babriki nayebi babriki na nga ti babeta saki moko bobimisa 35 briki na ngai ozala babeti liko fe pasuki te 35 non 40 nobeti non 32 te 32 wana eza mpona bino bato ya poto tali moso oyeba mpenza makambo yango bien te obosalelanga 32 bando kato mpe babikolo ya nsima ezalonga ndaka kibuta te kwei sozwi mai wana ekoya te nayebi ke naa na 35 nanga déjà so na beti 17 naa na 350 wana etongelo déjà douche toilette solo oui 350 côté eleki ebele oso bakotisi na mabele basali fondation okosuka ata na basala 70 so osali mwa nyonso to esali 2 mètres otika suka ata na sala 70 okangisi so mbongo donc avec nayebi ke avec 4000 briques na otonga ndako ya 2 chambres salon 4000 briques oui ça fait combien de dollars d'euros mathématicien de Zotuna 350 eza 100 briques donc ozaka longwa na 1000 euros je crois te ekobosana te nayebi ke 4000 briques ekotongelanga parce que déjà avec 60 briques notongo na saki moko nsima bon so c'est 350 euros olobaki eza déjà lokola na 100 euros 350 briques 100 euros non ezalaka 5 te mpo futa mpe bato baobeta te mais nazwana nini
Et ça a 100 sacs à ciment, 100, ils ont 10 sacs à ciment, au baxi sable, au sommi 10 tonnes, au tchewana, au sommi, au zui, ba machine, so aux ana moté au loué, au bengi batone, ba sangi si. On est comme tout, on est à biso. Total, on est à biso. Il faut y avoir que bon, on est dans un boti na ngi ba notonga kuna. Parce que vous avez besoin de temps ça la ba bureau na yo, o yebi ke na otonga ona boy na boy na boy. Faut zara na ngoni on so pour le bateke batakini baliaka batumbu. Il faut aller à Pékin pour tous les chouettes. Oui, il y a parce qu'il y a au foot à Bangomo. So au foot, il va aller pesuna. Moi, bah bon ça. On t'a tout en gros, bah t'as la gamme non côté. C'était dans mon auto. Le capoté. Il y a aussi ça dans mon auto. Monsieur comme que l'ambe là on fumbo. Maman Kalunga, tout le monde à part ça, on a vu que là, bah ça courage, bah rébeller. Maman Kalunga a bêté le colo, bah bi députation. Bah bien est-ce que ça vrai toi? Non non moi n'imboka. T'es là d'autres les avrais non. Les avrais te faux. Oui, c'est vrai. C'est vrai, pourquoi pas? T'es na tout mais non mon non la situation. Ba ngi moko boye te kaka ya ngonde ba poni fo bazala ba député, ba ngonde ba poni fo ba oser. Tant que tozo vivre makamnyo so photo vivre ngoto déjà na sali sa batu ya eloko te. Na lobela batu ya eloko te. Bon, ce n'est que le bateau. Place à qui les droits? On va rejoindre Penza, ba sali pour que les Koluba. Nous tous que ça pour les botanaïens, mais nous tous que ça pour la communauté congolaise. On a monté présent, Sali Bouloumon, bien habillé, tout va renforcer ma maman pour ma maman va travailler fort. C'est ça. Parce que maman pending ezana, maman de muta maman na mutema munene. Maman asisaka nyonso pour na libota na ye. Pour na quartier na ye. Donc tout le monde a le baquet, basi batonga mboka te, mutu aso pesa vie, atonga te. Pour moi si mutu pesa la vie. Abo mamutu pendant 9 mois. Yo no so teka boudé na congélateur, muke mko yé au fungo le kati ndambo. Oyo fungo le kati ndambo. Mais maman te, maman so moi na za kati mutia ko bima olengela. Idée à députation, il est que on peut savoir. Elenga kala ba mamno mona. Et puis ça, ils ont ambition. Le théâtre, l'association. Oh non, 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 bah. Actrice, moi, boyer à théâtre. Le bébé, mon a commis dans la fondation. Pourquoi ma député s'est en fou, moutaza la wapa ou ta wapi? Pour que ce soit dans la classe. Au tangi ba classe. Mboka na se permettre que musala yo tangi ya ngondo sala. Mais circuit peu de choses. Circuit n'est pas ça, qui est députation. Il y a moins ça, il y a moins de sauter. Si vous avez un circuit, si vous avez passer mon toit 1 mètre et un zéla, 1 kilomètre et un zéla, va passer $1 million. Au tongi na 500 000. Quand si vous passer sur 1 million, pour nous dire, vous avez bien été. Au sali badal, ou créer badal, il y a un ça surveillance et puis ça a suivi. Monte que 1 million à tout à Sémégoya pour ma camusous. C'est vrai, et là, ça, c'est qu'on va suivre la tête. Bah, suivre ça la tête parce que tout le monde, par exemple, a vu un bon moment, a sali moussalate. A sali moussala moussous oyaye. Or, sur le sala mingi, et tu m'as dit que tu as sa responsabilité. Bah, on peut s'en penser pour na yoti. Bah, on peut s'en pour na mboka. Donc il faut ça musala ya mboka. So on est madou na yo musala si la nan. Ngala mona ke et bani nango tonne peut-être ya barre de 12. Et yeba nango ça ba 950 ba 980. Et bani nango. Omoni siko soki yo ke ina ndenge na yo. Obani ko kakola na ndenge no mo pri nango e bani. Yo bandi ko kakola bani ko liata mive ya ko kakola parce que yo ba peso temps na 950 yo ke kuno vinga zanga 930 bato ba boya te combien de nombre ya batonnes o yo ko somba o ko gagner te na mbongwa do ninga ba peso 930 yo le 930 quelle sorcellerie comment on peut biso to ke na ngote na nkunda bato ba kunda biso to ibonte. Mais ce qu'on a évité ce qu'on va valider au Pessanga, puisque la mort a dit c'est n'importe quoi.
barope so mbongo ba suivi ya ba inspecteur ba service belé ya sécurité ya ba chef eza ya nsima na est-ce que pas biso basala yango te aller où va les choses et ozala et comment ana ekoma te pour tout exceller ba ekoma te pesi mbongo olie na yo ba pesi mbongo osali na yo te osali mais osali onka likolo o mutu fo sana premièrement il me faut linganano ici quand ba pesi le pour ya otala ah place avec ba petit na ya ba maso o musana musala ya na batu na mo kini na o vede solo là babi mama kalunga comment on va y moko non tout le monde mbala ta bala bon mama kalunga mobile na sa théâtre toi les gars na TV te babi kaswa musu pe bala mobile na journaliste était à sa théâtre était azape na posa olega na TV te ausani na TV te batuni ga ada fama we do na chango ya oja ah tout le monde a monté ça bota na mona nga bande ni misu na moni yango to ba ta ko papa te pour na mona pe na nzela ba ni na yo to bien ke pai aya na yo ko ba pai na bien ah oui kaki est-ce que tu vois la situation moi dans important hein oui je peux ça appeler moi ma famille me pas si quoi tu habites dans kin ceux qui appellent sous trop mais alors mais ça trop il y a la violence il y a ma femme bâtie vraiment donc la violence sur un même salama ah c'est un peu trop donc quand on dit souvent mais bah mais sous la route tu es bassi en côté parce qu'on a habité sur Rosa on a quand même une image il y a un peu ce conseil sur ça mibali ba traiter basi na bango mabe basi pe ba traiter mibali na bango mabe voilà ah violence conjugale ah ok ya ngalo ba mutu po babala na fo ba yebana so voina mutu banda tongo tipo quoi oyeba caractère na ye oui na nzimite mutu bakokuta le na tongo bakuta na 7h na 8h 9h babalani oui bah ndio mo shora mbemba sirina linga bongo na kanga no sibo zuzu sirene wala atande ni na ko yeba ke bongo na ngalo okoyeba soza mobala mayelo koyeba mais monsieur za batam so aveuglement batu balingani mingi bandimi bakei ba musu peza eza peut-être mutazolanda eloko mo ba mabala moko ya intérêt déjà mobala kutena mosinga linga misu na yo donc yo linga luka misu ngamo nzoto mombolinga ngate seke mkomisu ekufa libala ekufi moi si mususu akutena mobala ngana linga ka bon mobala wale comme na chaise roulante moye balinga na suma kasi yate donc libala eza pona mikolo soki bomoni boyokani bobala mais soki bobala ni sambo yokana quelque soit makambo nyonso bobongisa po tam susu oyo zoboya oyebi bon oyo okenolinga so omoni kokoluka nuka su mobali mususu zala na wana amoke makamuko ya grave pena ya makasi bokabwani me place okabwani kubala te zela partenaire akufa ok makano lo be amnene boso muto abia bala teze la partenaire akufa na amni baba ma passe ni auto passe mon appareil so omoni ke ba passe uzala kokabona te so omoni ke ba passe uzala okabona poani mariage za passe siko biso batu totangi to okoka mariage te mais bato batangaka te kala bakoko na biso non mon ngata na mindele te bazo fêter s'occuper 65 ans ya mariage bazo sala anniversaire 100 ans bazalaka place moko mais biso totangi to comprendre que mariage soki simbi te balaka ebele okuta na mobali oyo comme ça na yo na bana na bino nyonso basine oyoki mwa ide baka kalonga apesi wana kutunga ya mona ngolo bainsulte mposa bakisele binan eza eloka ye moto akosala finale mpo kosukisa mwa ide oyo azalaki nango ya semaine elekaki mama kalunga toyoki lisusu na kini mama kalunga azobundabunda azosungasunga ne bato mais babuki ndako na ye te ndako te maison ba maison commerciale
Ah, ok. Mais on est balobé qui ont la chaîne, là, beaucoup qui parlaient là. Bon, même dans la maison commerciale. Avant, on a annoncé qu'il a binoté. Non, pas prévenante. N'habite sur la ça va coller le pan pour un locataire. Et puis, il y a quand tu as si nous on boya ba. On a TGM de Tchagati. Bon, on va tchara basinte. Et puis, tu as porté en plainte. On porter l'état plainte. Mais l'État va y avoir ça, il y a un bouc déjà. Il y a mon l'État, il faut y aller. Attends, attends. On va regarder, signaler Minon. Tout le monde m'a belé, mais il y a un Tchad dans des cas, il y a en Libye, il y a en Angola, ben, dans mon âme, comme ça, il faut pas signaler, il faut signaler Minon. Le coup, les abandons, il va te caca dans le gouvernement. C'est le gouvernement qui va voir un mot, à quel moment il va faire un foutu, il va faire un bango, il va faire place là. Bah, quel côté de nos sources. Et pas même, il va salir en côté. Bon, le point, on va suivi à Mambango. Sauf que biso bambo on a biso et qu'il a perte. Biso a tato tungisa ba kolo le pan mais bon on a biso jusqu'à la toujours. Bon retour c'est la président yo so la tabilo ko to le bagala ndebe à remettre pas il faut à mettre. Donc botala na marambo. Ba buka ke loko ya peuple boyete. Bo fera espérance ba mboka mususu pe mayele zala. Mboka balobi mboka bato mayele belé mais lokola bazibata mayele ba ko bozoba. Comment je mboka ndako to ba place ya bato ba futa ba mbongo le lo baza la retraite le lo basa la raté bana bakola ba place wana et puis ba ba mususu bato ba tekele ba place en kaka bino ba letango. Avant de voir beaucoup. Bonjour, c'est la banque quand même, on a vraiment le place de sous. Ce bonjour, c'est la banque. Comment on s'en sortir? Ma papa, aussi, le beaucoup qui m'a dit, ma femme de l'eau au salaté. En tout cas, là, voilà mon colon, mon colonel, pour ça, la sauter. Tant le baboué, comme on a ma mort, on a bien pas beau temps à ma chaîne, on a ma émission. Hein? Boyo, car on peut boyer, ma maille, les nez, ça, à ma mort, mon sous. En bon à Moussousou, c'est la bidon bon, mais aussi bidon ma beleza à côté, bon, son babacoto. Par conséquent, il faut savoir que moto, aïe, bandéani, à Obibapo, aïe, son babapalé, naïa, bon, salama, naï, le bagnon combattu. Oh, ils allont besoin que ça passe, il faut la passe. Vraiment. Maman Kalunga, et salut, monsieur, c'est Mingi, n'a habité ceux qui ont la dédicace, il y a Robaka, pour Talaka Rayo. Yoga motabatu ba bisoki osalite ba oloba soza likamba oloba lobela bango pe bayoka. Ngana ngaki na lancer un message pour na école. Message nanga eza ka pa na bino ba diaspora. Eza ki année passée to bande ko senga ba prise en charge ya ba élèves. Une prise en charge de 5 qui est 100%, va répondre qui va y faire à 20%. Va foutre les bana, va enseigner puis va foutre. Mais cette fois-là, le rôle va enseignant, va oser le soumbo on a comme il faut et comme ce problème il y a bano va foutre qui minéral, na bano va foutre qui té parce que va enseigner à biso va foutre en malam. Eza sengo la biso eza soki lokwa batamole te mamalamba sila na nje soki batu babengi pour nous rejoindre ta prise en charge ya ba professeur wana parce que mususu mwana musu afuta na ye mais lokola ya silisa ba professeur pe mbongo na bango pe bazwa mais siko lokwa bazozwa lisu mbongo te bana na pe baza victime. À mon temps, on a combien à frère là-bas? Ils arrivent là, ils ont $60 pour la bana primaire, année mondiale. 80, 75, donc Minerva la souk à 80, année mondiale. Ceux qui battent bazui, ma prise en charge, il y a un professeur Nabiso, na 4
4 mois autotikal nango parce que tout ça déjà zaki mars avril mai juin 4 mois autotikal nango en tout cas trop ça quitter un problème ya moi to sengi na diaspora ba konzi ba tamtema malamu avant que gratuité totale ya nakati ya école ya biso l'état en charge donc toujours singa na ba diaspora boya kusunga na beli supo na fondation Mama Kalunga Fomak toza na esika te tokomo bimisaka ba machine libanda bato bazoya koyekula bakupe couture parce que ba machine bato bazoya koyekula esinga toza na espace moko monene po bato bana wana ba jeune fille ba fille mère baya koyekula penza kotonga po lobi na bango mpe ezala te baza ba autonome nde yango penza besoin na biso 81 504 65 66 plus 243 na liboso nde numéro ya Mama Kalunga donc ceux qui veulent soutenir groupe scolaire Mama Kalunga to fondation Mama Kalunga parce que jusque là biso to liana nata 10 francs 1 franc ya groupe scolaire te ya fondation te mais pour ça na biso ezaka ki fondation to groupe scolaire ezala bien pour nous ba ceux qui école kufi ndako munene ni wana na yebiti suna uchango. Ok, côté bambote bele na bato nyonso bayaminga na mboka oyo lokwa Dembo na Vanessa Sisi do bambote na bino ebele na Willy Kunda équipe technique mobimba edino image panza sango ya Congo veut dire sango ya Congo so ezo panza neza grâce ya edino image wazule yebina so azio ba image ebima yonde yo Dixon Kangi umela déjà mutu nyoso wana posa kotonga olinga penza kotonga ko investir na mboka mutu nyoso lingi kotonga wana posa ko investir na mboka toza posa so uti net ba poto awo wana kisa so na adresse place yo bino ya kani porte no lali yo lugara abala groupe au mona trésor baati donc bina filé net na film donc kuna na nenga kin ba olukelo pe place bien zanga matata wezate oya boya ki leki nzimaki do yo lugaka trésor baati totonga ilungu donc et ça là biso bien mobali nanga papa Patrick Mbulu parce que maître eba qui était maître na biso qui est mobali nanga papa Patrick Mbulu na bosante jiki mavuela ngala bien rende kwa bota o mavuela akende donc wana babinga to lobi to ça c'est que libulu grand pays libulu grand monde pour ce cas na grand pays te osa grand monde mais double j'ai dit basunga umela vanda na ngwende na yo talaka mutabota ka double on a bi bana bazali pamboli et puis maman ane sika obombela bana donc ba papa baza mais biso nde ba armoire biso nde ba congélateur mais double yo bomba 2 personnes mo mana kati na yo Bobette Bingonda Lumière et JC Kuba yende noble suka noble c'est ça là bato nyonso bayambaki nga na Lisboa lokola trésor aigle ya Lisbonne lokola JC Manda papa na Jifani na Sofia Alfredo papi Kinzunga mutola melenga kwa liboso na yaki na poto Maman Nto Ikalulu, Mama Ida, Boumela, en tout cas, Nzamba Pambola, batu nyonso o bazo soutenir musala oyo, batu nyonso bazo soutenir GSMK na bosanité, c'est scolaire, mobali ya Mama Gisèle, na bosanité Trésor Maluma, c'est mec qui n'a pas mourir sûr, mobali ya Sandra, batu nyonso en tout cas, bosala raboui, yokana ebisabini. So bimi, ozongi, au contrôle internet, nous avons leader à Miss TV.
officiel. Kuna oseka tozali na bakanda na yo. Atozali na ba glaçon na ba glace na ba hiver na mutu oseki miyo ebimi olali ozwi pe na bandoto parce que kolala sa kolota se kolala kite. En tout cas boumela bovana ngwende na bino bato nzamba pambola boya na poto. En tout cas bona ba nerf solide parce que on a mona monia sans bino mawato. Maman chateau rouge boumela. Bon ça n'est Pati Moubenga. Pati Moubenga miso loko la lantine. Pati Moubenga. Ba miso bato ba reva aux yeux bleus. Bato comment on ngene somba on a buto a loboli. Mais ozala na ngo ya nzambe vedi nzambe de a dessina yo. Umela vanda na ngwende na yo po pembe na yo obakisa ngote. Umela. Merci peu de trop pour Boyoki Bidon Mama Kalou na lobi. Ezelengi mingi. Toza na sœur na biso pe Solange Tiyembi. Madimba, wana mère a parlé. Toi benga sœur na bino ngati mère a parlé. Libaya si libaya tellement ka béton. Babi. Toza na association pe soso cœur ouvert. Babi association où les alliés administratifs. Donc souvent on pose ça course administratif dans les Sénégalais. Voilà. Les Sénégalais, il y a tout le monde pour ma barolia pe voilà. Vraiment. Na zadi sur la mal comme asuka, mais c'est propre. Au moins. Et puis tu as na Nathan Boy. Nathan Boy a li moi na biso. Oyo abeta na Parma lelo. Toujours le belay puisque moi na biso moi faut to volay. Abeta na Parma, le Kalataro qui est Lille, elle va former la Lille. Babi topé si bidombo toujours. Empereur Boy Kiala, Zoya Nwara, mère doublée. Babi mère doublée, Basunga, Nsimba. Babi Ridikaka, mère place Wani, Talara yo batela Boy. Wana yo. Na moment to bino matubolandi biso to sepeli mingi pour participer dans biso na kota la biso dans vidéo. Et puis tu peux suivre ma moto belé mais tu aussi na bino kaka bon s'abonner massivement la chaîne na biso où les alliés mon le belamino mettre René Swing Lafayette na tek esprit belé babi to tiki bilon à la prochaine. À la prochaine numéro 81 243 81 504 65 66 et oui mettre en ligne mais tout ça va net tout le bas qui tout le merci beaucoup de gros bisous. Mbonda Rock, un single King Kulu des ancêtres, un nouveau concept. L'esprit avec une idéologie nouvelle, toujours chic, toujours rebelle. Une production signée Clam Franchi Dr Dre, management Spadjari Tembo et Henri Banga. La Cosa Nostra. Mbonda Rock, c'est du vrai, c'est du lourd et c'est original. 100% Paris, Jet Set, Mbonda Rock, c'est de l'innovation. Solution et amis, et paye à Patrick Malois Vengi, pompe funèbre, Global Service. Du jamais vu à Paris, PFGS, pompe funèbre Global Service Val-de-Vione. Pour l'enterrement de vos proches, parents, amis et autres connaissances. À Paris, en France, la grande maison spécialisée Pompe funèbre Global Service s'occupe de tout. De la morgue, cortège, jusqu'à l'enterrement au cimetière partout en France. Adressez-vous chez les pros
au numéro 25 rue Léon, Paris 18e arrondissement, métro Château Rouge. Renseignements et informations. Demandez Patrick Malois Vengui au 01 44 92 82 85 ou au 06 52 56 67 16 ou encore au 07 83 99 58 93 0033 à partir de l'étranger. Location des salles pour réception de la famille éprouvée. Pour la circonstance, divers autres services. Le rapatriement des corps à Kinshasa, en RDC et partout dans le monde. C'est l'affaire des pompes funèbres Global Service. S'occupe de tout. Inhumation, exhumation, pose de pierres tombales et crémation. Renseignez-vous rapidement à Paris et aussi à Kinshasa. Faites confiance toujours aux pompes funèbres Global Service. Merci Patrick Malois Vengui, le grand bosseur, le grand baobab. Toujours, ce sont des œuvres.